Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Makambo jusque-là, tout le monde n'a solution dans côté. La fille a l'équipe pour nous dire tout ce que j'ai bien piana sala na vie. Et le lot jusque-là, tout le monde est là au mon côté. Normalement, il a fallu interpeller Jibem Piana, justice Yamboka. Parce que ça déjà viol, le dossier à viol, il faut interpeller nous la star. Jusque-là, Tomoni est là au mon côté. La fille a l'équipe pour nous dire tout. Maman, on a l'équipe. Yemoko, la fille a l'équipe. Mais jusque-là, qu'est-ce qui se passe au juste? Est-ce qu'ils ont un main noire moko? Ils ont assez à dossier oyo? Est-ce que Makambo, la fille, a exhibition, ils ont solo? Parce que alobi na ye Toyoki. Qu'est-ce qui prouve qu'ils ont solo? Oui, moi, nazana kati. Qu'est-ce qui prouve que Bandoko Tsemisapi? Qu'est-ce qui prouve que Viola qui est na âge à 12 ans, il y a 15 ans? Alors, Nyon Sowana, oui, la preuve, il y a moi, Nezali, à Botan à 15 ans, de Bazoloba, Batumsou 21 ans, pardon, Batumsou 15 ans. La fille Emoro a exhibition qui a Botan à 15 ans. Alors, jusque-là, et l'autre moko est salamité. Qu'est-ce qui se passe au juste? Alors, non, tu l'as dit, non? Vidéo au Bolandana, nous, maman, on dirait que c'est politique. Les politiciens, ils ont dossier à Jibem Piana. Jibem Piana, il faut aller vous rouler. Je vais d'abord ça. Ok? Let's go. Même s'il était le fils de Dieu, il doit être arrêté. Attention. Bobi misarate le kola mutu soka azali grand na mbogo so asali mutu ya se mabe bakanga ete. Bo donner l'impression que soka za mutu ya pouvoir vous combien intouchable. Dites-moi soki jibe bokangi ete alors que a cité na détournement de mineurs. Libérez tous ces enfants qui sont en prison pour avoir tenté de violer. Parce que baza kuna. En quoi monsieur jibe a différent na muto ba viola qui Mouto Avela qui moi c'est un Mouto Betagini solo. En quoi sont-ils différents? John Mindonga là était à l'époque opposant. Bakanga na détournement des mineurs ya bama pasa. Tango baké na procès banana badaki na 17 ans. Bakokisa qui 18 ans attend un procès. Mais pendant l'acte salama qui badaki na 17 ans, John Mindonga là a fait la prison. Vous comprenez? Aujourd'hui, Evolokola il a fait la prison. Pour moi, on a fait tant que vous posé acte d'acte mineur. Mais pas si ce que les a commis posé. Pourquoi le procureur Azozela, Batouba le bateau, Moutoua porté plainte? Non, c'est un fait criminel. Même une fille de 14 ans, a quoi tirer nani? Voilà, car ma mbozo va n'enga le bagay. Alors, comment peut-on tolérer ça? Moi, j'ai des enfants, on a un banamiké. Même moi aussi. Nana, moi, si Yasuka, on a 10 ans. Ce que vous avez dit, c'est que na âge à 11 ans, abusé. Vous imaginez pas ce le fait que moi, na âge à 5 ans, à sali 4 ans, la famille à mobile. Moi, on a aussi 9 ans. Hier, à a 24 ans. Cela sous-entend qu'à Botaka, n'a 15 ans. Là, il était mineur. Alaki mineur. Mazoazemi n'a 14 ans. D'après Bato, Bazo ça va commenter pour Oya Lobite, apparemment, Babanda ko abusé naé avant. Avant 15 ans. Avant 14 ans. 15 ans, 14 ans, n'a na Zemi. Zemi bandi 14 ans, aboti na 15 ans. Moi, n'a 9 ans, le lot. Moi, n'a 9 ans. Moi, n'a 9 ans. Nazolinga siko auto confronter les faits et le loi de la République. Est-ce que pesa meli na mutu na Congo yo na mibeko ya lelo ya période ya Mobutu te ya lelo
ya kosala koit be ya kosangisa nzoto na mwana ya mukie ya moins de 18 ans. Je dis non. Onosumba a été arrêté, il a fait la prison. Bana moi so ya azwaki azaki na yewana babe azaki na 17 ans. Il a fait la prison. Je pose maintenant la question. Le procureur général Yebisa Bisso Ozozela va porter plainte Tonine. Ok, j'espère que Binomo Boyoki, est-ce que procureur Azose là-bas porter plainte ou pas? Parce que Bomoni, papa lobby que Dio Mindongal azayepeka na même dossier à Jibem Piana. Aboti saki mwana sauce donc flirter na mwana azaki na mineur. Dossier oyo nga na ebité. Dossier où je vous dis, na évité, qui est derrière ça? Tondima nani? Toboya makambo la fille azo yebisa biso parce que preuve ezali. Acte de naissance, ma parent il faut baya nango. Pour l'État, justice, et ça la ba jeté. Il faut baya na ba preuve. Pour jibe bako condamner directement boyete. Pour yé pas aux avocat na ye. La fille, bah, un avocat, bon, jusque là, tout le monde qui colonel Mimi, a lobby, a joué dossier. Mais jusque là, tout le monde est là au mon côté. J'ai bien pire, tu es son a été, tu es bien, et tu as son a été, tu as ta position a été. A Kimi, bah, tu me souviens que non, à Brazzaville. Or, concert, alinga kabeta concert na Brazzaville. Oh, toyo, qui ba les ondika, ne toyo, quand on a internet, tu es bien, tu as affirmé en côté. Parce que moi, je l'ai affirmé et l'autre, on a la preuve. Que il fallait mettre un concert na Brazzaville et concert wana baboya ke beta suite ya makambo. Alors, na makambo tozo zela, yango na bango trop na ba émission na ngai tozo zela, toye ba vérité ya likambo. Jusque là, toyoki mwana ntsuka. Alobeli biso maman, aleki na ba émission, alobi et bango kakande balobi. De l'autre côté, à Jibem Piana, Toyoki Nanute. Na chile kibino audio, il y a émission mon na chile kibino audio, il y a petite sœur ya Jibem Piana. Aibisa kibiso que moi na wana entre Jibem Piana na Prinet relation ezalaki sous-souté. Oui, relation ezalaki en tout cas a installé qui apesa ki ndaku en tout cas la fille a tambolaki kindumba. Donc, RJB bien installé qui est abando bima na mibali mususu. Selon la petite sœur de JB Piana. Alobi la fille a dit pourquoi est-ce que a perdaki lupango. Pona bango, mwana aza bien, mwana kendaka poto, mwana zongaka, ana condition bien. Ok? Mwana aza na bien. Pour la famille na bango que non moi naza en tout cas moi naza superposé. Alors la fille pour ça na ezanini ye pour ça nezaka que non batinda ye poto. Alors pour batinda ye poto il y a pas de problème ba continue tant que maman ya mwana to étant que moi si ya jibe to étant que nani maman mwana to moi si ya jibe. Tout kende nan to me campé ko développer moi maman mbebele na sujet ou parce que sujet est très monene tozo solo langoka parce que les actualités toza obligé to metali solo ou to ebi eza ba basi belé mibali ba botisa bango ba sundola bango na bana eza na basi belé mibali pe ba botisa bango na âge ya kiminaire. Ok, Mikolo, droit de la femme, et comme émancipation de la femme, et comment nango, moi ça n'a pas droit naï, ok, c'est bon.
na tango akala ba maman na biso bandobota na ba 12 ans ba 13 ans ba 18 ans ba 17 ans ba maman musu babota na ba 15 ans na ba âge ya ba prinel ba bota bana l'état na kala wana l'état zalaka te. Ok, makambo et s'épanouir dans le 21e siècle tobo yango te. Brinette na ba droit na ye. Et tellement ba dio mindonga la bakota prison. Ba dio mindonga la bakota ba prison ba evoloko bakota ba prison pour na makambo. Tellement loi etelemi loi e protégeaka l'enfant etelemi JB Mpiana aza obligé à se présenter. Si on a na yeba makambo la fille pour comprendre que la fille a un batebele baza pour yé bazo soutenir yé pour la façon les cas qui a l'éli en tout cas au quoi kaka passer biso nyonso to landa ki be mission nga personnellement na landa ki mission na je me suis dit non qui douleur non qui passe na condamné jiba 100% na bi papa cause a monter mama bebo ndenge. La vidéo on a choché la bino moko boyoki la façon dont papa oyo azo solola alobi yé pas na moi na 10 ans ana moi na moko za mineur ako tolérer likabwana te que non mutu moko boy papa moko boy aya abuser na moi na ye parce que makambo ezo sala ma trop makambo ezo sala ma trop ba dossier ya viol oyo na ye bakate balukaka nini ezaka ba esprit mabe to ezalaka nini mais JB Mpiana bandaki na viol et comme ce qu'il y a moi na mobile pour ceux qui muto comité na niveau ba installer ba lukeli onda c'est que JB Mpiana ndo ya wana bondo sala makambo ye moko mo na ebisi biso que bazwaki non abando kende pas JB Mpiana osala ba 3 mois azonga 3 mois ezaki déjà libala o to benga sous viol te ezaki libala pour ceux qui 3 mois sali ozaki na téléphone peut-être ozaki na bato bando solo na bango na 3 mois na R o sali pas JB R yo zonge ba parents na yo oyebisaki ba parents te ke poani ba séquestra kingai ba kanga kinga bando boya na bima o bando ko boya pona nini quelque part et comme déjà late pour ba ko condamner parce que ce qui événement ou bien acte wana zo salama na mois ba jour ce qui zo salama na mois ba jour ba 2 mois 3 mois 6 mois 2 ans 3 ans au code dénoncer mais ce qui ça plus de 10 ans parce que balobi que non année oyo ce qui sili et c'est déjà 10 ans depuis JB Mpiana abando sali makambo donc ce qui année oyo et sili ce qui année oyo sili et que makambo oyo et si na noté en tout cas moi nana a perdre raison na parce que babi dans un écart il y a 10 ans pour la victime a funda quoi le plaignant la victime a funda l'accusé et ça bon hein babi bien sur la Bible bon tu as un commentaire donc moi naza encore n'attend ndina landaki avocat moko boye ana une émission moko boya à lobaki yango donc fin de l'année ceux qui makambo esilite moi na kuto ana droit kufunda lisusuté alors ngana ngina tuna nan qui est derrière ça bato bele bazo ba que non te po aza muluba azanda pouvoir bato mingi ba commenter bazo bisanga nyonso zo lobaka ka po aza muluba parce que oza muluba yango sujet oyo ozo linga ko kotela ndeko no JB ngana sala sentiment te ngana ko kotela JB te nana bande kwa basi ti to pena bana basi to na bande kwa basi nani akolinga ki mwana na yeba salebo nani mama onini muto kolinga likambo azate mais tozaka juste tozaka sentiment ti ngana be mission so nazo sa na bi papa ya mwana na mama ya mwana surtout mama na ye azana part ya responsabilité ana pas responsabilité bane belé ba vie beba pour les parents hein. Surtout bano bakola ailleurs bakole pas ba parenté et pas ba koko bana mingi baza ba éducation ba za karaté pour ceux qui moi a déjà dès les bas âges moi na assez comporté mal on a possibilité à redresser moi na âge à 4 ans 5 ans déjà pour ceux qui moi na comme déjà majeur a comme déjà majeur au perdre yé na âge déjà na c'est à 5 ans il faut qu'on redresser moi na
bana mingi to mona lelo ba kuluna ba impoli to mona ba mal éduqué faut ça ba parents na bango nazaka na fille moko boye na yeba mwana ne azaka na achaba 4 ans hein? Mwana wana soka silika kolaka mama na bango je dis bien 4 ans soka siliki donc au moins ndenge ezalaka mwana sali mobulu excusez-moi mwana sali mobulu mama beti mbata na miso bato mama nde pardon mama akoyoka soni façon mwana na ko silika tobuka je vais te taper maman alors ça lango sérieux ya ba jeté allez mwana sko azo bunda nezaka ke moi donc maman alors qu'est-ce que soni na miso bato ndi ko beta mwana ko kanga mama na nzoto donc comment ça lokola a bundisa mama ya soni mwana très impoli mwana mobali donc akomo katana soni ko gangeli na miso mwana mobulu soki gangeli mwana siliki esa yo parents permettre que mwana akoma boy soit tokolo ba que non ce sont les esprits mauvais parce que ça ba musu bazaka posséder hein donc mwana musu aza mutu makasi ya kindoki bazali ce qu'on a âge déjà ya mwana wana ceux qui ont raté éducation na esili donc yo parents okomo mona pour gangela mwana okomo banga mwana pour gangela mwana te ngate soki bino bokoka nga na koka te mwana nga na boti donc na bando ganga non kobanga kogangela o te wala lobana za na kuicha masanga te no gangela yo c'est ça. Donc ce qui il s'agit que dorloter yo na dorloter yo comme tout enfant da mwana zo baza bongo mwana emoza soft emoza dur emoza hard na emoza soft emoza dur emoko tiki eza kwa liki oko fina ngote oko tika ngote ko glisser kokoya c'est ça nemi na bandal nazaka na mama moko boye na ebi mwana ne ya mobali abandaka kobeta ye tolobelaka makambo éducation mwana ngo soka simi kobeta maman na bango je vous dis maman na ye oyebano bakolaka za mbinga donc maman baza bagenre bamama moko amukuse mama mo mukuse muke soko mwana ngo aza tellement aza mbinga alandaka papa bango mbinga soko akola éducation moko ya mabe éducation ratée donc mwana so asimbi kogangela mama na bango akobeta mama na bango nesi na film bato ya quartier bayo kota soki bazoya kokota bayo kabola bitumba wana mama suka nango ayebisa bino ka botika mwana ngai botika ye mais bato akomota babike non c'est que maman oyo aza mari de nuit ya mama na ye mama soki mwana nazobeta mama olela siko bato ya quartier déjà bakomprena soki akomi obeta mama bango boye surtout soki alango akomi obeta mama bango boye omona batiki babi que non eza ndenge na bango bayebi makambo basala et ça pourquoi et ça pour l'éducation ezalaki déjà raté merci na bapapa oyo bakolisa bana bango na éducation ya bien merci na maman nanga maman Ngalola Astrid et mon papa Paul Mpoyi Boulongo. Que son âme repose en paix. Merci l'éducation mon père. Je suis fier de mon éducation. Nga so ba doit critiquer une émission oh et ça parce que non la vérité n'a toujours aux milieu du village. Bon ba regarder ba insulte et ça bateau ba comprenaka à l'envers. Parce que n'a a toujours droit. Bon si comme on n'a jamais na une émission na ça ba nonsense never ever. Bon si comme on n'a te na yebo na ndiko finga mutu yo tala boy bon mon na ngote nga na lobaka vérité ndeli ka bozali. Et ça pour éducation na zoa. Nga maman nga no kolisa biso parce que to koli ba se belé. Ando kolisa biso na éducation mo moko zotala esobi oh maman botanga pour papa zaka soft pour na couple za bon mo papa za soft ce qui papa za soft maman za dur ce maman za dur papa za soft mo zara échange
Zamba ibika ndenga sala bon. So biso maman zara dur, papa zara soft. Maman zara very hard. Moko to retourne, est-ce que o maman biso pour te coller bana ba se belé. To ko une éducation. Non, de faut na comme éducation ba parents nga ba pesanga. Wala na avantage nango. Parce que biso mon onta na biteo maman na ngate. Mais lelo na pesi maman raison. Maman biso no ça va jeter. So a gangeli o na ebite yo pe tiens on a commentaire maman azara ndeni to papa na o. Maman zara to to bana mike boke sika soka ba kabelo eloko boy. Il faut ta la maman na misu. Na zoate. Ako lobate so monika maman talika lisu moko. Tika ko zoate. Ozo déranger l'église. So monika maman baluki atalio o tiki yo. Donc misu ya pamba. Asibi ku fimbote. Alors, ba parents belé ba bazo raté éducation ya ba na bango. Surtout les loyo. To lobeli kambo éducation te. To ko lobeli kambo yo o ma mususu ngama ma prinel o. Nazo condamné moi noti. Et c'est éducation à vie. Et c'est éducation à comme à niveau ya tala étape ya moi no à l'équipe na vie. Ça fait très mal. Mais il faut to yeba soubassement. Place o ya outil, les autres condamné JB Piana. Oui, JB Piana zanera victime. Pour moi na oyo, era qui pas JB. JB que no luke na ndakute. Pour na 11 ans déjà. Moi na zoya concert na 11 ans. Moi na 11 ans. OK concert. Surtout quand le bataille a 18 ans, 20 ans, c'est déjà majeur. 11 ans, moi, on a un concert. Ozo mi na pe na miso bato. Aboni boy. Ko totika ba sentiment bandeko. Totika sentiment. Ah, moi nana, ba sali mabe. OK, dès le départ déjà. Ce que JB pe na kena ki tina porte na bango, atoke koko. Na ko luka moi na bino. Ingeza ma mususu. JB zaneka victime. Pour moi nana yaki concert. Na ko bi na concert ne JB mona ki e. Ya moni, allez, j'y bien, tellement un musicien, azaki pe na projet vers moi na ona. Elle a profité. Ce qui moi na ona afan na ndaku, ce qui Brenet afan na ndaku na bango. J'y bien nga akenete na Barumbu, na Kasonga, numéro ce qui combien. Nga akenete koko, on peut s'en moi na 11 ans non. Et ça parce que moi azaki déjà moi na toko benga mama na jarni. Toko benga bango ba na jarni. Bano ba 11 ans déjà OK ba concert. Et l'éducation. Lelo o komona, nazo kamwa, lelo o komona, moi na muke ba 25 ans, 23 ans, ba senteye abalite. Ba sente mais on sa baby shower. Na baby shower nazo sala. O mona pe maman na ye aza. Abengi si ba parents na ye, ba senteye. Or na kala tutika komona biloko wana te. Ba sente yo. Et au cas sonné ba sente ba ke tu pas mobile mais lelo bana lelo ata ba sente ako azu azako nanda kunena azaka nanda kunae ata yo sente azako nata mokola mwana e po asaka ne business nae awsana baby shower ba sente ye mais obenga maman na ye ba parents ne ba ko participer atiango pe na ba réseaux sociaux est-ce que bon mon éducation lelo ba parents mingi ba raté éducation ba na bango. Lelo ba parents mi excusez nga en tout cas périgo eko sans aventure botini en pleine émission bon biso ba boyko na no mona ngote sorry ou excusez nga ba benga ngo les aléas du direct. Les aléas du direct donc elo mo sala bi pour o surtout ka boy pour blom so sala mais na zo ba na CBS na émission mo na no sala en pleine émission elo ka lito et qui que na tina makolo invité oui ba série wana tondona ta ba cerceau fola ta ba cerceau na katara sko suki ba série des ba série ba coupe ya no régner na disco cerceau non c'est l'émission en direct na CBS ya télévision non c'est l'émission quand ndenge za bona zolo ba na tout na question allez les loro lito est glissé tout et qu'est-ce que makolo invité invité zaki obligé n'aime papa ce sont les aléas du direct et les cabons OK voilà revenons à notre mouton OK. J'espère que Perry que bon ami bien et ça va aventure te plaît non le ba mangweza série makambo eko mosalama lelo oyo omona mwana moko muke azo remorquer tala tata mukolo to benge koko to mona ngoti est-ce que ça mba liboso
bomona kango mwana moko ya mukie mais bana tata mukolo et surtout bana mususu komona ke no ana nzoto déjà ba nzoto ya minene tala mwana mukie mais azo bana tata mukolo abanga apete bana mikolo bo condamner ka batata wana te baza eza mabe ba osa mabe mais bano yo pe bazo ya mikolo yo baleki o ya biso bano ya biso baleki o ya biso o bazo ya mikolo bana la vitesse moko ya kindoki basi ebele ya mabala o bazolela mobile nanga kei mobile nanga ke ba mibele na bango ba bimana bana ni kamba no miketo omona na ba TikTok ba TikTok ezo omona ye wana omona ni abimana papa moko mukolo responsable en plus ba komo okende ko simbela bango ba kisi est-ce que faut yeba ba komo okende ko simba ba kisi zakala ha acheli papa na biloko acheli papa na vera masanga papa esili papa komiki dengele akomiki dengele moni papa la la nsuna ndako te mwana na muki akimisi enda eza nini mambo ebele ezosalama bino bozolela le mwana bato aza victime mwana aza victime mais mwana wana aza victime RGB mpe na ndofutele ndako wana amonaki viole wana te tozonga tozonga bato RGB mpe na andofutele ndako viole wana ezalaki te dossier wana ya ando violanga ndoko tsanga misape no mona ngote kaka lelo RGB mpe na bwakisi ye ndesiko ndoko tsanga misape non quelque part eza late c'est que bango bando profiter na mbongo RGB mpe na yo ba RGB mpe na ponga na za bouye na toucher à tout na côté la mutu te je suis pour personne ba RGB mpe ne faut ba humiliation bo faut bozwango j'ai même bien humiliation bo faut zwango eza karma oyo salaki yo pona yo ndomona ke no oza star na sali yango et osa eloko moko te muto akanga azate mama justice de Dieu yana tala lelo ondo oza humilié Junior pena ya koloba Junior vient défendre ton père viens Junior vient défendre ton père. Makambo Sony. En tout cas, to komi pratiquement na souka, tozo zelaka dossier oyo, JB mpe na bat bazo zela yo loba. Moya pe boya ko yebisa biso makambo mwana asala parce que jusque là ton dimika prenel. Jusque là ton dima prenel parce que yende ayeli biso vérité. Toi na ba preuve te mais preuve moi nazali mais o ayebi biso Zambota azaki bo pose Zambota na mitu ko wangana na ye Zambota en États-Unis na minito eloko sali Brunel vertige ne ba mimba ninga na poto c'est simple atalibwe nga asali nga baby sivina nga mais amemi ba tumso na poto mais to matato kita bande ko boyebi ke nga ena zaka nga par-ci par-là nani ngoza toujours au milieu du village Zambota a oumele pas JB Mpiana, asa loyal comme les qui JB Mpiana lobaki, bazaki loyal envers JB Mpiana et tout le ba mimba on a poto. Sikoyo. Follow me matamu on a pe na poto. Yi pas parmi batu oyo ba marka histoire na yo, ya carrière na yo JB Mpiana. Obimano na batu. Obimana on a ba danseuse. Mais moi on a quand même atikali gravé na carrière na yo na vie na yo na parcours na yo po aboteli o mwana. Pourquoi pas me maquiller na poto to matato kita? Makambo lingi za la te. Makambo lingi na za la te papa chéri. Pour na ko mema moto na poto po na yo c'est rien du tout. O mema ko orchestre mo na poto po na mwana na ko mema ta lokola ngulu. Mais makambo lingi za la te. En tout cas, sujet oyo eza vaste eza sensible to ko lobela kango. Jusque là, nanu ba interpeller JB Mpiana te. Jusque là, dossier o ezana no boy. T'as l'actualité comme aussi là. Actualité comme aussi là. Na kombo maman Agnès, maman JB Mpiana. Oh maman JB Mpiana ba côté là qui est maman JB Mpiana finalement na kingo na maman ya batu. Est-ce que ta JB Mpiana o kota maman na buzoba maman batu. Je ne sais pas est-ce que eza solo babeta ki mwana wana en tout cas bandeko tokoya toujours
pour topé c'est bien information concernant sujet autour solo lango autour solo la kango to continuer ko solo lango. En tout cas, merci beaucoup na bato nyonso balanda tina suka. Soko la tina suka tika kombo na yo anytime to ko hésiter te ko dédicacer yo. En tout cas, merci beaucoup. Je vous aime bien, je vous adore. Partagez, commentez la vidéo. Merci beaucoup à tout le monde. Abonnez-vous massivement. Je vous retrouve next time avec un nouveau numéro de cette émission 100% News et Analyse qui est présentée par moi, votre humble servante anti-Bibiche, Bibiche Mbombo, votre anti-international. Merci beaucoup. Restez toujours connectés. Numéro Ezana pour des appels, pour des suggestions, de remarques et puis pour de propositions. Ok? Merci, je vous retrouve. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.